Ibele alobi weza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Vérifier sur Facebook même dans ma photo comme on a ba date pour mon même ba né les canaux déjà pas ba style nega yango wana chamoli oyebana na depuis molani bon ngana Anthony na ebane ton na bimi prison ngana e tozalaki na prison bakanga biso na dossier oto yibaka tant que prison to bimi nde na ko yeba Anthony oyibaki nini bon ba TV quand des à la TV téléphone à 400 ndako na ndako nani bon inconnu toujours bo kotaki na butu. Ouais, ils ont Butu. Opération na Butu, Bokoti, Boiba télévision, tout ça. Ouais, Toibi. Et ça là qui wap. Bon, ils ont qui na Lemba. 2020. Na 2020. Oui. Oyebi Anthony depuis année nini? Anthony na ebi eton na bimi prison. Na année nini? 2023. 2023 na bimi prison na mars. Obika na mars soit 2023. Ouais, na 2023 na mars. Depuis Bobani Koiba, yona big boy. Et Salimbo la boni. Bon, ngana big boy to iba ki avant to kende prison to bando iba parce que bando kanga biso pa na pe crime. So bakangi biso to pointise nde zalaka batiki biso. So bakangi biso to pointise bilo rezongi batiki biso. Mais cette fois-ci là nde batinda ki biso skonde prison. Donc mérita ki peine na biso 3 ans mesure de grâce tango yekoya nde na to yekobima. Mais depuis que tu as dit na coopéré na mutute vu que la prison na belagi Tiber na pavillon 7 vous pouvez vérifier. Si le lot na tigalo ibate. Yo comment na onani? Simba Kibangu dit bienvenue. Mais makambo ya enlèvement. Bobanango na mbulani. Mambo enlèvement nga na ebi yango te. Nga na ndo ibana ndako ata ba papo bakanga biso ba ebi. Ils allaient souvent oui. Nazoloba. Ba enquêteur bakanga biso ebi ke nga zalaki mo yibi na ndo ibana ndako. Mais tant qu'on a bimi prison, na tigalo iba souté vu que na lande la traitement ya nzoto na mbongo ya na compte ya papa na biso mbongo lopango ba tsote ka on a zaki $5,700. Et le salagi que non a fanda na se maîtriser si je me rappelle la question ba mo ba tuna biso lobi bo sala ka musalo pona nini. Il y a l'un de notre ici na ba ki ke pona mbongo. So vu que nga bimi prison, mbongo na ngai déjà papa kufa. Parti net dans la mi balinga a $5,700 nanga de celle que na fanda na sala salon de coiffure na cabine téléphonique nanga na fanda na kuta na mutute et l'autre côté taba ba commandant Frambech bandoki ko luka ando luka camarade nangai ayaki ko zwangai na studio to kuta na studio na zemba nzembo ba tuni ngai na biko na Frambech ngatambola suna bibote depuis na bimi prison. Donc mi fandi sama na ndako epa na biso donc na se discipline nde ba ba ke na prisete ya mutu tenga ete yanga Dieu m'entend nga ete yanga na mbongo nga na zwa na fanda na nga na kutana na bango te bakuta kuna double sim benga e na bengi numéro na e lekate benga mwasi na e na bengi mwasi na e na tuni mwasi na bike no te yene ba boya na misa ba enquêteur nyoso na nga sala mambo ko tute ba tiki ngai na continuer musique na nga na studio et aussi la wana na zongi ndako. Après jour mon corps avec beau frère nangai na bise que non te na zanga moi 2000 francs mo bepe moi sinani anazemi il fallait que non alia na ndaku balambite boye bonyi zala beau frère nanga bengi ngana keza 2000 francs na keza 2000 francs wana de place ba ko kanga ngai wana ba sangsa biso na Prévenir Timba osambaki na pe crime. Oui. Est-ce que vous reconnaissez que na pe crime orobaki banda ba libérayo bo sal déjà 3 enlèvements? Bon papa devant non, attendez. Oui. Oui ou non, comme ça on évolue. Ouais. Oui. Pourquoi? Oui, Nazak là, oui. Nazak là, oui. Oya mbala liboso ba levaki mwana mwasi wapi? Bon, ceux qui n'a pas qui oui parce que pe crime et zandenge moko na bino ba papa te ba magistrat de boza douce entendre ya sambisa biso ke mutu ce ka zolo ba lukuta to le bo solo boko comprendre. Mais pe crime ceux qui ozo samba fimbu pemeni ko beta dans na boya pe ba torturer nga vie que na tuberculé. Tribunal accompagne déjà au baki oui. Oui. La dame là. Comparé qui Eliana. À la bas.
Mademoiselle Eliana, na kati ya groupe Oyo, oyebi nani? Redana Big Boy. Oyebi nani? Redana Big Boy. Tombola micro, tombola micro. Redana Big Boy. Oyebi Big Boy ndeni? Grâce à une connaissance à moi. Pardon? Grâce à une connaissance à moi. Une connaissance à toi. Big Boy Asara Boussani. Je l'ai appris quand on m'a arrêté que c'était un criminel, mais avant je ne savais pas. Vous l'avez appris quand? Quand on m'a arrêté. Bien avant, vous ne saviez pas ce qu'il faisait dans la vie. Non. Et vous avez participé à combien d'opérations? Aucun. Aucune opération? Aucune. Et comment vous avez arrêté? Je ne sais pas. Vous avez été arrêté où? Dans quelles circonstances? À la maison. À la maison? Chez vous? J'étais chez une amie à Bandal et vers 5 h du matin, on est directement venu m'arrêter. Et quand on vous a arrêté, on vous a dit quoi? On m'a dit que j'étais une voleuse, une criminelle. On a commencé à me taper, j'ai pas compris. On t'a arrêté à quelle heure? À 5 h. Et tu faisais quoi chez ton ami? Je dormais. Tu dormais chez ton ami? Oui. Tu as l'habitude de dormir là-bas? Oui, des fois. Des fois tu dors là-bas? Oui. Tu es vraiment sûr que tu n'as participé à aucun crime? Sûre et certaine. Tu as été entendu, non, à l'IPEKIN? Oui. Tu reconnais tes déclarations? Oui. Oui. Vous avez comparé à l'IPEKIN. Eliana. Oui. Olobi bakanga kiyo pona nini? Bakanga, enfin. Bakanga n'a évité pour Annie Bakanga. Quand ils sont arrivés, ils m'ont dit que j'étais une criminelle. Voilà. Tango Sambaki pa OPJ, na IPEKIN, Oui. na PECRIM. Oui. Olobaki bakanga kiyo po Big Boys. Attends, qui aux complices et enlèvement. Pour ça, opération ensemble. Oui, parce qu'on avait des différends, nous deux. Vous avez des différents? Oui. Est-ce que Oyebi, Betope et Eloy? Non, je ne les connaissais pas. Vous l'avez connu quand? Quand je suis arrivée à la paix crime, je l'ai vu une fois, le jour où on était avec lui et ma connaissance. Et quand on est arrivé à l'IPEKIN, c'est le jour où je l'ai revu. Tu peux soulever le micro, hein, comme ça on va t'entendre. Oui. Tu peux reprendre ce que tu as dit? J'ai dit je ne le connaissais pas, mais je l'ai déjà vu une fois avec lui, le jour où je l'ai connu à Bandal, grâce à ma connaissance. Et après, je l'ai revu le jour où on m'a arrêté. C'est le jour où je l'ai revu. Avant ça, après ça, je ne l'ai plus jamais revu. Comparez le prévenu Ngala, Lomama, Christian, à la barre. Prévenu Ngala. Yo mototanga ki kombo ya mademoiselle Lebeni. Il y a Mbouila Eliana comme complice dans l'enlèvement. Oui, ngam na tangaki. Voilà. Tant que vous savez l'opération, il y a joué un rôle. A joué un rôle te azala pété. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, Madame et Messieurs du tribunal, je voudrais inviter votre tribunal à suivre de près ce que Big Boy est en train de déclarer. C'est un manipulateur. Et vous constaterez que yo okozala lokola client ovana sima fille moko okomona ye kaka aoya o batangi na kombo ya Noela ndenge fashion speaking o soki tofana na ka ni client ni mutu babongisa camion na ye tokotinga na ndenge client si fashion singa ke yo fo okanga mutu catch otango okanga ye catch na force na yo pona kondi na zabuete na force na yo ndenge tokozwila mbongo sima tokenda na bango pe na 18 heures wana na butu wana.
Loba Toyoka. Tokena na 18 awana ndenge penga na eba na makambo te na meka ko foxe ye moko fashion aloba ke camion eza yanga mbala suka komata suna camion na ngati depe na tika tokoma okutana na ndeko na nga B-boy oyo tobetane pe musique esika moko ndenge yesenga amala ekufelite na luka batu misusu me yo fandaka na ndako na nga jour yango to bozwaki mbongo kabola combien yo zwaki combien jour yango ngai lokwa na yebi na makambo te bapesanga lokwa ndeti bapesanga lokwa 100 000 francs bapesanga 100 000 francs to na simbongo wana yemba mo habite téléphone kawe ezanga kokota suna ka na ngate nga pe na mo baba benga ninga na zongeli kopi na nga na zongeli la opération ana bo banda kango na banda R nini ti R nini to banda ngo na 18h ti R ya oloba to kata sima to tiki. Non, yende mokonzi na bino. Selon ande na yebi ti balo ba makamwana na yebi te me nga na yebi yene mokonzi ndenga expliquer nga nde abenga na nga na yaka lisute na tikala mamla nga me bibo lokwa za na mbongo na nga beke moyeza te ke na ba ko somba téléphone makamwana basala ngo te. Pesa prévenu au micro. Est-ce que pesa komona Simba Kibangudi prévenu Simba. Est-ce que oyebi prévenu Eliane? Bon, Eliane, tonga na kataki musala autant na zonga ndako na WhatsApp. Ba ebisa ngai ba menacer B-boy. Ba menacer B-boy sunde nini. Au souvent tant ando tambola na e ngaka musika. Est-ce que yebi malam? Te na yoka ke ba swana ka betaka bouteille na mutu. Bon. Est-ce que possible participant asi a participer na perpétration ya crime? Te yena ebiete. Na moni nga botambola na yata mukolo moko te. Na moni nga ndi bakangi biso. Mbala liboso. Mbala liboso. Pesa micro na. Est-ce que oyebi Eliane? Eliane na yebi bien. Oyebi bien. Ah. Oyebi ndenge ni. Eliane aza petit nanga oka bayaka pa na biso bayaka omela masanga me na tikala omoni na makambo te. Makambo enlèvement aza kuna na kati te. Depuis bakanga biso na tikala koloba te ke Eliane asalaki boiso ninte na yebi ete. Atikala pe kokota na mutuka te bobo ke no sala ba makambo enlèvement. Bakota na mutuka te bakota na mutuka ka le shu bakanga biso nde bazwaka e bakota na mutuka na me na makambo ayebi yango te. Pesa micro. Oyebi Eliane. Namoni kaka mkolo oyo bakanga biso. Voilà bon la poche. Est-ce que bo azalaka groupe moko na bino? Te. Mbala liboso na mona e journée bakanga biso. Pesa micro na reda. Mais eloko nini ekomelaki yo ya mabe? Ezalaki le 30 mai mars pardon nautaki na hôpital na mwana na déposé mwana na bandal médecin komai bakisi na bandi koluka bakisi na moni te nakomi na 24 côté ya empire wana nasombi bakisi nazalaki na mbongo na sac nasombi bakisi na katisi na ngambu leki na nga bengi ya biso kota na galaxie osombela mwana biloko olia nasombeli mwana biloko olia kobima namoni taxi il y avait une fille dedans monsieur oyo aza na mandefu oyo ye atelemi alobi mama ozokende wapi na bino naza na posa express il y avait une fille alobi nanga oke tokoyoka nanga bia okita wapi okuta na ye ata na kimbondo tokomi bwabi mama pesanga mbongo na tya carburant topusani ka moke kote ya université beaux-arts ngabi papa no tokomi te yo osenga mbongo ya carburant ok bonga mona odebeye kana benga comme ça bato baya bapesanga mbongo ya carburant naozonga mbongwa totelemi moke boye namoni garçon oyo ya suka kuna akoti liboso mosusu abaluki akoti na nsima na mopanzi biso tozalaki na nsima fi wana akomi na katikati wana mosusu afia na pusani liboso wana mosusu atienge eloko mopanzi alobi kitisa mutu na yo kitisa mutu na yo kitisa mutu na ngabi papa chauffeur o likambo nini wana wadi
oya suka Christian aye liboso na nga betinga likofi kanga munoko no abetinga likofi kitsa mutu na yo basali échange na fille wana kaka na mutuka fille wana saki un peu messe na yebite na moni awa te balifie na leki liboso ye ya suka aleki na sima awa atienge loko mo mupanza kitisa mutu na seba komi kobetanga na bina zoko s'étouffer bokoboma ngai bozoboma ngai bazofina ngai yo ke Christelle ngai binga Christelle te biso toluka Christelle mokonzi so tia mutu makasi kotani na kankokolo tobeta ye masasi na kitisi mutu na ngai na se na bangi na bipapa bozo nyonso boboma ngai bozoboma ngai bozo étouffer ngai akangi ngai na kingo muninga na zai kota na kanga kingo bafini ngai tina yeste bamatisi mutu nini kombo nango nini bavitre batie musique makasi bazotambola na mwinda voiture na bango ezalaki bleu na kati babomi yango akomi kokende mutu na ngai na se na ocomprendre bazwi sac na ngai babandi kofuye bazwi 2 téléphones mbongo na kati balongoli nga perruque na mutu balongoli nga perruque na mutu bazwi nga téléphone nini montre balongoli nga bague bazwi nga baboucle d'oreille nde nazoba naokufa wana mosusu azobetanga bakuna bamipanzi na bi bokoboma ngai naza na pema te nayebisi papa na na zemi ya 5 mois boboma ngai nazokosa me wana suka azokofina ngai nakomi neti na perdre nazomonaki nango perdre connaissance moninga nde moko azalaki na kwa alobi aosignale atika ngai ale tobaluki boye namoni tokomi kote ya nazomona pesika tozati babipesanga code na yo Orange Money malobi naza na Orange Money te bamoni na carte na nga bacarte bancaire babipesa biso code na yo ya banque nga biso bacompte salaire mbongo etikalaka te torécupéraka nyonso nazokoka te naso bobotikanga na okufa na pema nde tokomi na avenue oyo ekoma cimetière ya kwekenda cimetière ya Gombe wana mosusu alobi na nga biyo tozotika yo soko ogangi tozotika portière polele tokobeto masasi baluka mikendele nde aleki mbala moko bwa tindiki ngai nde bakei na vitesse nde nabimi makolo ngulu nabimisa kaka bongo na banzi oganga na olela nde namoni moto ya moto azwingaki etika nga le lendemain nango nabimi namoni atikinga kote ya cimetière ya Gombe kote ya cercle ya Kinshasa nde batikaki nga ntongo nakiti nde namoni place nazalaki motara aketikanga na ndako lobi nango nake koporte plainte na ipe crime natiki badetail nyonso tellement que j'avais mal à la mâchoire nani alobi tokoretenir yo te kende kokota radio nde nakendaki depuis wana nazongi te naye komona bango kaka na réseaux sociaux nde batie nde na reconnaîtraki chauffeur parce que noye adiscuter par rapport au prix garçon wana ndenge ayaki vers nga boye namonaki ye vraiment po tobandaki kotambola namoni ye vraiment ti azo koagresse nga tosaki mwa lutte yango moni abandaki kobeta ngai c'est un peu selongo na ye ma tété. À Matete, elle vivait avec qui? Avec ma grand-mère. Où se trouvent ses parents présentement? Papa est à Mwanda, maman est à Pointe-Noire. Depuis quand a-t-elle quitté Matete? Depuis quand Olunga Matete? Donc il faut oser là, tu qui procureur a posé question, Bisotopesio Maloba. Olunga Matete Mboulani. Depuis 2019. Et Bandela 2019. Alors, depuis ce temps-là, peut-elle nous dire là où elle habitait jusqu'au jour où elle a été prise par Big Boy chez lui? Depuis 2019, au Tambola Wapiti, au comme pas Big Boy. Nazalaki kaka na Matete. Donc Matete après, Matete pas nani lisusu. Et pas koko nanga. Non, elle a lunge pas koko nanga na kumo fanda pas pur serment baidanga juste kapoto fanaï. Et elle papa na bango aye ko tianga libanda. De na ko zo ba ko ba camarade de ba beminga bondal. Nando fana ba camarade nanga et camarade nanga a voyager. Abeta basket à voyager. De na ko se retrouver na moi si à B-boy. De na comment faire na B-boy. Je voudrais simplement, Monsieur le Président, membre de la composition, relever une chose. Que depuis 2019, elle n'a pas de lieu fixe où habiter, ce qui constituait un élément de faiblesse
qu'on l'exploitait pour qu'elle fasse partie de la bande. Mademoiselle Reda Makwa, pourquoi vous expliquez au tribunal na opération à Souka Oyo, au tantaki go sala pobo kanga mala, pobo kanga big boy. Izala kindegeni, boyo kana kindegeni ni fallait bosala nini? Na big boy. Le jour à Souka fallait pas. Micro. Le jour à Souka fallait pas kangae. Oui. Bon, en fait, nazali na camarade nanga, to bande ko tambola. Tonton Franc Belge amoni ngai. Tonton Franc Belge ayebi ngai pa big boy. Là nous benga tonton Franc Belge. Ye wana kuna. OK. Oui, monsieur le procureur. Monsieur le Président, souffrez que la personne, nous demandons à votre tribunal, puisqu'en fait, ce sont des agents d'infiltration. Et dès lors, ils ne peuvent pas venir et venir devant votre tribunal, mais je rassure à votre tribunal que c'est un agent d'infiltration qui a permis, en fait, que nous puissions avoir des informations par rapport à cela. Entendu, monsieur le procureur. Alors, tango agent de l'ordre à Bengio, aïbsaki yo concrètement nini? Aïbsinga bazoluka B-boy. Maka bazo tika ba plante na komba B-boy. Donc le seul moyen à récupérer B-boy est pas là parce que ayebi ngai et pas B-boy. Nde aïbsinga na lukile moyen nini na akokyo kanga B-boy. Alors, yo zwaki big boy na moyen nini na téléphone? Ngai naza na téléphone te. Camarade nanga o batika ki Chloé mutazali na téléphone, ye mutazali pe na numéro ya B-boy. Nenga na ebisi tonton Franc Belge na ebi moyen ni encore récupérer B-boy. Tene Chloé ebisi naza numéro na ye to komela ye. Nde na komeli ye. Ya ebisi nga B-boy ebisi nga a une seule condition ba komona nga fona ndima ba condition na ye. A proposer nga accoucher na nga na Chloé. Ba message eza bango nyonso ba monaki. Accoucher na nga na Chloé et puis pour to komela ke na tout ça que j'ai pour tout ko ça que dans la place au qu'elle était la journée wana si a moyen aider biso to kutana afuta la biso ta chambre quelque part to fanda pour tout le kaka moyen a bakanga e nde ebisenga ko kufuta chambre te na zoya ko zwa bino to ke ne pas na ngai na breaking. Deuxième proposition ça la kiozaki nini après à ozana isikamo a ebisinga avant na ya place boza fondi ma ba condition na nga soit to banjo marché na ona butu ko enlever bato na butu. Oui, ko enlever bato na butu en plus ta coucher na bino mi balé nde ba tonton Franc Belge ba singa ndima poto luka moyen ni ya ko récupérer ye nde na ndima a ebisinga bon boya na comment na nini magasin tokuta na magasin le temps biso tozaki na kan le fungula le temps to ya magasin ye déjà à lembi déjà komaki alembi biboya à pharmacie à briquet de to komi wana batikele biso espace na camarade na tomati ba tonton Franc batikele biso espace tomati moto to komi na briquet ye ba futeli biso moto tokota tokoti bon abanjo tambola vitesse akutokoti na lupango mo to bungana na bango kunzela nde bango batuni batonton Franc Belge batuni balakisi bango keti côté kotaki nde baye bakangi azalaki na mutuka azali na mutuka marque nini o bakangi keti wana bakangi pesa micro abanda kofanda na mwasi na ye bibo ya bimi azala na place akofanda te nde ayaki to banda kofanda ye donc na oto lunga pe ka bakala mingi te po abanda proposer nga coucher na to banda tambwana na butu. Monsieur le procureur, si vous avez des questions à faire poser. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame et Messieurs du tribunal, est-ce que la prévenue peut-elle nous dire les personnes avec lesquelles Big Boy
avait l'habitude de sortir la nuit, opérer, disons. Procureur Azali Kotuna, Yebisa Biso, est-ce que Tangela Biso, Batonani, Big Boy, Abandaki Kopimana Putu pour que ne coopérer? Oh, on a eu bien la banofa la panaye, Anobi Mana, la mona posant Alexa Biso Fashion. Fashion chauffeur la yé. Après fashion, est-ce que, Monsieur le Président, peut-elle nous dire, lorsqu'ils sont sortis pour opérer ensemble, comment s'est fait la répartition des tâches, qui devait faire quoi exactement et qu'est-ce qui s'est passé avant l'accident? Procureur Azako tourna yo o éclaircir biso répartition ya tâche ndenge bopimaka wana mpo bokende kosala makambo bino boyebi role ya moko na moko ezalaka nini mpe avant accident esalema bosalaki nini? Le premier jour au Tobimaki naye ayebisaki nga dans un quoi client ye chauffeur garçon moko liboso garçon mosusu na nsima na ngai nga na osala lokwa client na otelemisa chauffeur napesi ye mbongo na kiti tant client kokota nga na avancé quelque part nga na kiti et après bango batikaki kosala oyo bango bakokaki kosala et après nga na omata na ofanda liboso. Et après, bazaki maman mon boye, maman wana bakile ko boke sope côté ya côté à gare centrale, ça veut dire que les directions ya beau marché. Côté batia ba ligne ya ba primer soit. Les ba boka maman wana tellement kinga ko banga de abando gangela nga na sima boka maman wana ko banga lo gangela nga basala bongo te so poza la botko azotala na sima de to kineki sali ya accident. Donc opéra une fois le jour wana. Ils allaient qu'à le jour wana namba la mona accident de Nigeria qui n'en sala en souté. Alors la dernière question pour cette série. Pourquoi, en fait, est-ce qu'elle peut nous dire quelle était exactement la cause de l'accident, puisqu'elle nous dit que c'est Big Boy qui était au volant et que ces derniers les regardaient et c'est du fait que c'est là qu'il a perdu le contrôle du volant et l'accident s'est produit. Pourquoi est-ce que Big Boy s'est tourné pour la regarder? Pour la bande, na bandoza na kubanga en fait. Moi c'est bazo menacer maman na nazo banga. Moi non ba bibo tika ye ko tellement que basi ko babwa ki maman wana ngi azo gangi la ngasiko ki ba yo poko za sala busko ganga zo ganga zo tala ngandi ndaki asali accident la papa. Tout qui nini mon besoin ki wana. Alors, mais excusez-moi, en fait, c'était l'avant-dernière question. La dernière question, peut-elle regarder la dame qui est derrière elle? Alors, peut-elle nous dire, par rapport aux propos de la dame, est-ce que ces propos correspondent-ils à leur façon de faire avec la dame qui avait été enlevée la dernière fois qu'ils étaient ensemble? Parce que les akala, les akifs, je sais pas. Votre tribunal m'autorise à poser la question à Lingala. Maman oyo ndenge alobi basala kiye, bakangiye bafini. Est-ce que basala ki ndenge alobi on appelle la maman bozala ki na motuka? Basala kiye bongo. Car ndenge alobi hein? Mais azaki maman mukolo azaki na mwelo. Bafina kiye na se? Ba menacer ye. D'accord. OK. Merci je.
koloba na tribunal ete ye afiansaki mwana na yo amemi ye na brikin azindaka kofutela après mwana na akomi porté disparu mama lupangu nde ainformaki yo est-ce que ozwa acte de décès ya mwana na akufa eza na commune ozwa yango déjà nazwi te nakende kodeklare eza na commune ye alobaki ke na ya na $20 mpo ke na retire yango nano nake kopesa te mpo na bafuti ngai te mwana akufa quand le 19 3e mois 2022 depuis mwana akufa na 2022 ti lelo osimba na maboko acte de décès ya mwana yo te boye nasala déjà déclaration sikoyo balobaki na ya na $20 comme nano nazwi te yango wana nde nayebisi avocat na ngai ke so nazwi mbongo bongo akende koretire bongo bakundaki ye ndenge nini sans acte de décès nani bungumese na auditeur ya ngalema nde bapesa ordre mpo ke aza décomposé nde apesi ordre ke bakoko te na morgue te bakende kokunda bongo ipe crine oyo ya popage asala dossier atinda biso na parquet atindi biso na parquet jusqu'alors nani magistrat oyo dossier ezali mpa na ye ayebisi ngai ke lokola akimi make baretrouve ezali te basala vie de recherche alors ntango natiki nini dossier epa na bango mpo basala vie de recherche na numero na ngai mpe eza nsima wana kaka ti lelo yango eza epa na bango comparé le prévenu Anthony olandi maloba ya major Eli alobi réaction ekozala ndenge bon neti nga nakoloba epai ya major famille na ngai ezali awa bandeko na ye bazali awa donc nazo comprendre te confusion oyo ye elongi azosala ya ngai na ndeko mobali oyo aza wana nazo ressemblance yango donc nazo comprendre te oyo ezolakisa ye nini mpo ngai je m'appelle bien Anthony Beto mpe Eloy nabala mwana na ye na kombo nini mpo bango bayaki na kombo ya Eli na pe crime awa ekomi akangami aye koyeba kombo na ngai Anthony ndenge bokangi ngai awa il me connaît pas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, est-ce que votre tribunal peut demander au prévenu de pouvoir s'approcher? S'il peut poser ses mains sur la table. Ok. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la question au Major. Est-ce qu'il peut nous donner les références du dossier au niveau du parquet? Ou le nom du magistrat instructeur du dossier? Est-ce que vous avez combo ya magistrat ou ya bandeko sambisa yo? apesa nga na commune na agenda na ngai eza na ndako na jeton oyo bapesaki ngai mpo na koya koprésente kuna eza na ndako. Monsieur le Président, membre de la composition, je voudrais faire remarquer au tribunal que les photos ici, ce sont les... Alors je demande à votre tribunal s'il peut comparer l'index qui se trouve sur la photo et également une cicatrice qui est là-bas, si ça correspond effectivement du prévenu. Comme ça, votre tribunal pourra se faire une idée. Zonga. Comparer les prévenus Big Boy. Vous allez camarade ya Anthony? Oui. Nani mso ebi Anthony yao? Ni ati ebi Anthony te? Apa kangabino? Apa kangabino? Anthony azaka na coiffure nini? Big Boy.
coiffure na eka katara yango wana ta soki totali na ba Facebook donc wana ya coiffure na ya katara awa. Depuis combien de temps? Depuis des années. Banda oyebi Anthony a changera combien de coiffure na mutu? Bon, Banda naebi Anthony coiffure neka yango wana. Vous pouvez vérifier sur Facebook même dans la photo comme on a ba date. Bon mon même ba DJ. Ala DJ. Pendant mon image moi qui va concert à Fali, ba obo akaye na ba rap à Fali pardon. Naebi kaza DJ. Naebi te ke assalam salam. Mais cause la DJ ça signifie cause na ba téléphone ya cher. Bon, naebi kaza DJ pour ça ba mbongo na ye ba téléphone te la ngala msu ba téléphone ba atikana ba téléphone ba. Pona nini yo linga ko somba téléphone ka epa na ye. Te ye ko kende ko tekela mutu. Ye ba ko somba pa na ngai. Abana ko somba pa na ngai. Asa boye bana bana kala. Te ba bana kala vumate na to ba ne ka mikolo yo. Tanga koti prison. Tanga mi prison de na ko mo to mo kopere to mo solo na ye. Na bango nyonso nde bazali awa. Oyebi nani? Bon, na so na bande to na bande ki na ndako na pona bande pe ko defisi mbongo. Ndeko kuta mala epa na ye na ndako na ye na sinkin. Na ndeko kuta ye na ebiete. Na ndeko kuta jeune fille na ndako na ye. Na ndeko kuta pe Anthony na ndako na ye. Na mane pe ko kuta fashion, mais fashion na domo na nina msu na porte na mtu ka msu na uti pa na note defisi mo na msu to somba téléphone na obi ma msu na fashion na moneka une fois pas b-boy une fois fashion pesa au micro pesa prévenir au micro tala e malamu na miso est-ce que possible participer à une opération moko nayi ensemble ye azavi nanga na vandi na bandal trop mais na mona bandal te mais na yebi vi nanga à la COP qui commissionné à bas téléphone à cause de notre question ali précise na opération il y a enlèvement te mambo na bien monté na biété oyebiété bongo mususu ye te oyo abuba to ye Samuel azama sananga yi mais ye na mambo na ebité nga na ebate ka ba chombo na boto est-ce que yo otekela epe ba chombo nga teka téléphone tiens nga tikalo zo téléphone te ya mutu nga ba pesanga kaka mbongo premier journée ya bingana nga c'est tout na ebi mambo na te prévenir yo pe comment no betope dans le micro oui Monginda Betope oui yem sa tribunal relation za nango na Anthony Betope aza petit frère na ngai ya ndenge nini petit frère moi na tata mwasi et moi na noko akufa. Donc, yende mutu na ibaka b-boy DJ pa na bambe bandu beta musique bo mibale na iba ye na nzela ya ndeko na ngai ye mwana mama leki yo mwana mama kuro ye mwana noko nga mwana tata mwasi voilà Olandi ba déclaration à Big Boy oui Big Boy alobi na tribunal que ba téléphone ba ibaka tant ba enlevera bana basi ba tekelaka yo et réaction na bezandini chef nyonso baza nzamba zo mona nga likolo naza mbongo te ya kosomba ba téléphone nyonso bango bazwaka na somba téléphone et pas na ye 7 fois osomba téléphone pas na 7 fois et uta wapi ba téléphone na ye mo mso na kuta longo di sim soit à défi mbongo et pas na nga intérieur azui ye asala ka opération nini ba téléphone ya kala balongo la sim osombaka bon téléphone mso ya ye mo ka salela akobenga nga ya 7 fois mais ça te que tombe ya tombe là yi ouais est-ce que oyebi monsieur Yeli Poussana monsieur Yeli alobaki na tribunal boye ozwaka ye express na moto na ye omemi ye na lemba olobi non il faut tozwa honorable awa honorable ya kobima nani yo moko omemi honorable operkite akwei na se okei na moto na ye réaction na ezali nini bakonzi nzambe ya likolo azomona bakotya ata bible na sote nayebi ndenge bakumba moto te na mwana bandali bayebi nga na bandali cope nasalaka tine na ville nayebi nde bakumba moto te so yo oyebi kaka osomba 7 fois telefone akoyiba bon koyiba nayebi te ke aza moyibi nayebi te ke aza moyibi monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, membre de la composition.
Je voudrais d'abord faire remarquer au tribunal que lorsque la question a été posée au prévenu Betopé par rapport aux personnes qu'il connaissait, il a dit exactement ceci, en citant ou en doigtant les autres prévenus. Vous voyez, celui-ci, je le voyais chez Big Boy, lorsque je venais chez Big Boy, et il a continué ainsi jusqu'à doiter Betopé Anthony. Pour dire que non, je connais Anthony, puisque je le voyais chez Big Boy. Alors qu'ils sont frères. Alors il aurait dû logiquement commencer par dire que celui-là est mon frère. Mais il ne l'a pas dit. Il a dit que non, il le voyait simplement chez Big Boy. Alors quel est l'intérêt de ce mensonge? Ozoko sapona nini? Okonzi, nazokosa te. Eza lem so erreur. Ba kombo eza wana na pesa ba adresse na roanga na tipo ba kombo ezali. Na ba adresse ezali. Lem so za bosa ko ba ke aza frère na ngai. Nyonso ezali. D'accord, tu là. Numéro na pesa wana bazala téléphone bana numéro na nga. Tuna ba koso mbongo batine numéro na ngai. Basili na batini mo na numéro ele bana ngaba no betsa ngaba loko ngaba rakita bino. Baba ta boloko sabi foto tu kana nese. Oya bango ba yibi ba mbongo ebele bana kata ka show basala bango ni. Ba filmer bango. Bato bayibi ba million bana kata ka show. Ngana yibi eloko mutuna na boto million biloko te. Oya mo. Ona numéro na ezali ya kufa. Wana mo. Oya ka to milana no masasa. Azo ba mbongo na biso ba enquête ya nyonso. Wana bango. Ba téléphone biso nyonso. 16 millions mbongo monani te abomoni yango. Bato bayibi ba million batikali na kasho. Biloko nyonso bakali nyonso ba conscient. Kila sana eloko bomoni mbongo. Bomoni mbongo, bomoni ba bien. Ekomi en te. Ufana bino. Yani banqueteur ba yo mbongo. Pourcentage bazar basala kawa. Ma vérité. Donc bomba bango te, ba auto zo mbongo bana 16 millions na biso $4,000. Bana ba bien bazwa ki. C'est la bien on a pas quel jour. Ah, il faut tant de vérité. Hein. Il faut na bango lelo. Bango na sala iPhone te bazu ba iPhone ba olenga. Kamboka vous avez deux fois. Amila masanga na biso. Kende na bango nyonso bi ko to pandala. Kende uli so de kaso. Ah mais bino pe ko keka ndolo. Tu vas vous filmer, je sais pas. Tu vas filmer Bangoga. Kuro. Nani a recruté yo? Ngai mamba 2019. Na ebi a proposar ngai zaka B-boy. Moto moko a recruté yo te? B-boy mta proposar nga. Depuis 2019, je suis une fois, mon accident. Pesa micro na Anthony, nani a recruté bino? Tanga kombo ya moto a recruté bino. Bon, normalement ndenge ezalaka wana. Moto arekita bato azalaka te. Ndenge za wana chef eza moto oya na mutuka yenda oza chef. Lokola yo yaki na mutuka seke yo moto za chef. Te ngana ya na mutuka te. Ngai na ye to yebani te, ngana yebi camarade na ngai. Nde na explique ki bien ngana yebi ete. Na yebi camarade na ngai. Mais vous ça la opération ensemble non? Bon, na koko sate na ko ni ete na seule opération deux fois. Deux fois. Ouais. C'est bon. Comparé, yo, binomi balé. Bon quoi.